Mbote na bino bandeko eza wa bino lisusu mama Henriette Kilumbushiembo TV na ye na volume D ya Thompson nanga ko kalinga na sisi ko kalinga ngo yango eza na moto tekate nakanga moto akangi moto po kipenzu musanti za biloko mususu ndaku na exko kolakisa ndenge ebeli modele na ko dekorango nini te tokoliela nango na exko kolakisa bino na ebande ya Thompson na expliquaki bino bien na lamba na sayak na chaki Thompson tanga uso landaki ngai ayebi explication ba gu ya jimbo mafuta tina ndenge toye kozwa supu wana ya Thompson nde yango yo toyaki kokalinga yango nde sikoyo to ko décorer yango likola Thompson na biso ezali poivron nyonso ayebi yango piment vert de babengi yango tokoya kokalinga yango tokalinga yango na supu wana Thompson etikalaki na matungulu totie na citron na citron pour epesa goût pe Thompson na so pe to check ngo citron va to sala o alandaki premier épisode baya mwasi baya mobali bakolanda ngo bien bakolanda explication nango bien pona pesa badekolanga mususu to komi retrouver te to sokola ki Thompson na biso yango na moto to sokola ki Thompson na biso to sokola ngo na citron to tie moi citron to tie mungwa to chaki jimbo go ya mbisi ezaka pena ya nyama ezaka pena ya soso nango tochaki gu oyo ezane ti poudre tomate po epesa Thompson moi couleur ya rouge ole Thompson etika la pembe tochaki muscade na gu mususu kaka ya biloko nyonso tokotanga komo te pona kosala publicité ba kofutanga ata 1 euro te nde to kokalinga Thompson na biso na mafuta na munene kuna matungulu na biso poivron oyo soupe wana etikaki ya Thompson nde to kokalinga ngo na mafuta ya l'huile d'olive po ezaki nango loka muke awa l'huile d'olive ezaka cher baya mwasi soki na économisaki pona sala nango po mafuta na ezaka cher na site kolamba na baki mafuta na biso na kokalinga na mafuta na biso yango oyo na kalinga ki Thompson tango na kalingi Thompson na ngala lobaki tokotia na moto moko ya C moto wana ya C ekozikisa Thompson te ekobebisa mafuta te pomba la mususu mafuta na okupe kolambela ngo sumbisi ezaka ba mama mususu baya mwasi baya mobali soka kalingi mbisi na mafuta nyonso yaka noir au moins tes dépenses ya mwasi eye noir bozu sima nango sikola mbobwa kitaki mafuta ninga ko sesota na deuxième tour ya mbisi to Thompson te mbisi mususu okiko kalinga mais yo kalinga mafuta komi noir mbisi ne siko ebeli likolo eziki donc pona kotia ba goût ebele kotia ba spice ebele ezambisi kosengisa te yo moko ai yo moko céleri yo moko tangausi yo moko soki nini ezobebisa gu elenge mbisi ya mwa soko eba elenge mbisi ezoutela wapi te nga mingi mbisi peza na sepela na kaka na tangausi na ngona baki modèle na saka ona na boso ko seno ba ya mwa so o ba moba tala ki premier épisode te na saka na système akosoba tangausi ebele soki ekiti tano oyo yango to bengi jinja tangausi yango oyo soki na sombi yango na tutaka yango na blender na machine to na liboka na sangisi ai matungulu na citron na tiango na kati ya frigo kuna skabagla oyo kanga ba glace na freezer ne to bengi awa soki na sana besoin ko sala mbisi tonya mandela ngaka mwa tangausi na ngana no kaka bien po esa pe po na santé na zwa yango na bimisi na tiango na kati eloko na kosalela okay to kangi moto mbisi na biso ebeli nazo bimisa mbisi na ngai naza loboko moko pardon mbisi ko bukana te awa siko sanyo to kochela mbisi yango wana na tie papier wana pote euti na mafuta na ekita na kati ya papier wana papier yango ba yamaso bakana la kisanyonso papier yango to sombaka na magasin o baza na poto na basi na Congo ekozanga te yango papier esa saka makambo ebele ata soko lingo sa liboke ndenge biso makasa bitaba mona na kamingi te oloka sa liboke no kaka na aluminium avant soko tia na aluminium na papier aluminium ozu oyo sikoyo otiango likolo pona ko éviter ba maladie papier wana sikoyo ezali ta na chembisi na ngako kalinga po yuti na mafuta wana edetika na mbisi ekotanga na papier wana okay tokende yango yo mbisi na ngako buka na tina za liboko moko mutu na nge buka ba yama sipo sekate loboko moko pasi ko filmer na obunda nango to bunda na kaka nanga mona ndako to sesanga azate bana ba ke classe mieux vaut bima mibimba yo pusana koto yo
osala kotoyo osala kotoyo totia mpe oyo ya suka te liboko moko pasi ye Ariete TV ezwi tikala tangisa mafuta wana yango wana bomoni mbisi na ngai yango nyonso ekoki na ndambo ebukanaki ye malgré erreur ezalaka te ezali tokotia pembeni botala siko mafuta na ngai tala mafuta soki nalongoli yango na pano ekozonga esu pembe botala bino moko bomoni yango eziki mafuta na ngai eye mwindo te bien sûr na pano ekalingaki mbisi na ngai mpe yango wana eziki te ebimi normo mais mafuta ebimi pembe yango oyo poso nalingi nambata mbisi mosusu nakoutilize kaka mafuta oyo eza koekonomize oyo babengi saving oyo saving ya mafuta bomoni nalakisa bino bete mosusu azaka monoko mafuta yango wana eza kaka pembe ok biloko na biso yango wana Thomson na biso wana soko okalingi Thomson ya mwasi na okole Thomson kaka okauka boye te il faut nasala mwa décoration moke Thomson na biso yango wana tokoli yango na nini na makemba baya mwasi modele makemba eza ebele okipe kokatakata makemba na yo na ndenge ya mulai na ndenge ya boye na kati ronde nazwi yango siko na tiango na banzete ya mbanzi banzete tosalelaka nyama bomoni modele na sala ya makemba okokipe kozwa ngoni makemba ndenge eza boye ya liboso ozwi nyama okalingi nyama loto tokisi nyama siko nyama na kokata ngo minene te mike tango okalingi yango ya mike otile ti makemba wa nyama elandi matungulu elandi soko lingi pe poivron ekolanda likemba yango yo nyama elandi matungulu elandi poivron elandi bomoni olie muto atoka kozoka nini ne moko boye atie na senso akozwa mibale azwi mibale nakolakisa yango na episode ekolanda ndenge akosala yango na nyama sikoyo matungulu na biso na poivron oyo tokalingaki na supu ya Thomson yango nde tokodekora yango likolo ya mbisi na biso esi ebelaki tokalingaki yango na supu wana tokalingaki yango na supu wana nde sikoyo toye kosopa likolo ya mbisi na mafuta ya l'huile d'olive po mafuta ya l'huile d'olive ezalaka mabe te mpo na sante na moto décoration na biso yango wana bozomona ndenge ezali tiango tina mutu po ekota gu wana ekota Thomson na biso yango wana sikoyo tokolia yango na mbisi na matungulu wana boza na pusa ngo kota liboso po eza mosika mingi basala yango pe kokani nango biloko na biso yango wana baya mwasi naza loboko moko quand même epesi esthétique botala epesi esthétique ozomona po mbisa kokalinga ndenge okauka mupaya nazala yango le mupaya oyo nakoyamba lelo alingi ne kaka makemba na mbisi yango nde nasalelaki ye soki te alingaki fufu ndenge akolakisa bino fufu mupaya na ngai alingaki yango sikoyo na présente bino na toka ngo nalingi nazwa mbisi moko boseka te boseka tata soki ekatani essentiel tosi tolambi yango ata okatani boseka nga te totoki omoni natie na sani na matungulu na biso po epesa mwa décoration mwa supu po moto akoliaka na makemba kokauka te mopaya na nga alingi yango bongo nazwi sikoyo naki na makemba nazwi mopaya na nga kolia makemba boni mibale yango wana soko olingi mwa bia na yo biere mwa vin na yo mai ozwi sikoyo ozwi sori bozela soko olingi na mwa mai no na nini ozwi sikoyo otie bongo siko nde na présente yango botala quand même esthétique yango wana ok bokotakota bomi aboni pa Henriette Kilumbu Shembo masolo eza wo ya mwasi swa modele akosalela makemba
tika kaka ya kokata kata otie na santo sto lembango bato balembi yango tiaka yango na bambanzi sikoyo to osali otie mbanzi likemba mbanzi nyama otie nyama makemba poivron matungulu tokolakisa yango mbala nsima tomoso na biso yango wana soki bato mosusu bakolinga kotoka akotoka kaka boye omoni ozwi parti na ye atoki abimisi mosusu mpe alingi ya mibale atoki boye abimisi mosusu mpe soki alingi atoki boye oyo ya mama ani oyo ya Martha Bintu oyo ya Ariette oyo wana kuna ya mama Nicole na sani yango wana ndi na semino bandiko bokota bomi abone midele ezali ebele mbala nsima tokosala makemba na nyama kotia na mbanzi baje il faut kochangeaka ndenge akosala yango wana bomoni yango eza esthétique te ya mwasi botala c'est plus esthétique et puis c'est esthétique kota mi abone masolo eza kitoko tika kofinga bato na YouTube tika kosala makambo mabe na YouTube osokomi papa osokomi mama yo papa mama ezaleli nyo ezali kopesa conseil na baoyo bazosala na YouTube po basepelisaka bino bobinaka badanse boliaka moko fani na papa na mama na famille bozotala théâtre ezopesa bino conseil ta moso eloko moko esalema mpo na yo po ekebisa yo na mikolo ekoya ekosalemaka mbala moko ntango otaka théâtre wana ozwi mayele esalisi yo donc pourquoi kofinga bato mpe mingi bajeune te bazofinga bato te bajeune bakoma komi respecte na monde ya lelo me bapapa na bamama misusu nde bakoma mpenza bazomi respecte te nzambe akobeta bino filme kasi soki okoti na YouTube ofingi mutu bozofinga bato baosala bino makambo na YouTube nzambe azokontanga kasi nzambe azobosana yango te nasengi na bino baya mwasi baya mobali bokota bobi abone epa Ariette Kilumbu Shembo TV masolo eza kitoko masolo eza wepa mwana mutetela moshila eponga jese dimino nanga kifula nanga tetela bokota abonnez-vous chez Ariette Kilumbu Shembo masolo eza wo masolo eza a lettre alphabétique nyoso masolo eza na kati kuna okay see you bye eza wabino Ariette Kilumbu Shembo TV ya boyo kota te ya boyo mi abonné te papa olinga mokili te olingi nzambe te siko kolia ndenge nini okonzwa recette sika ndenge ni po olambela mobali na yo po olambela fiancé na yo olambela bokilo na yo asutuka na recette na yo soko oyebi omi abonné te oyebi kosala biloko te okoyeba bokilo no ndenge nini okoyeba fiancé no ndenge nini obana kolameka pondo alumaimai ndakala kokauka batia tomate te oyo nde ba recette ba esthétique ok bye bomi abonné papa mobi